Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà. Salut, bonjour. Bonjour, bonsoir, salut, Djamboye Numbote Nabino, et si que Melibino partout dans le monde. Voilà, Kota aimé partager, pourquoi pas Kosa Bonnet. Et Zanga Wabino BBC Mpoï TV. La grande famille, beau aimer, beau partager, s'il vous plaît. Tout solo la mouke. Famille Libota, on est ensemble, hein. Les lots, on a koto yo. Voilà. Famille Libota ba shalom nabino, merci na ba partage nabino, merci na ba j'aime nabino, merci na confiance, voilà. Bandeko boko tana nto solo là. Je crois titre nabiso bomoni, photo ya miniature nabiso bomoni. Déjà matière écoute. Nous savons tous semaine passée Zalaki matanga ya Ezaki liwa ya Maman Nabiso, la servante dédiée Maman Blanche, qui son âme repose en paix. Au Bakunda qui déjà hier, alors tout tourné page. Et voilà, matière et kotinani, les grands mots pao, soi-disant, et mataki et kitaki. Alors, toye ko ça l'analyse par rapport à badir nae, on a moni déjà, taka batu déjà na ba page et tout, bakati, soi-disant. Parce que ngape nalanda ki émission ngo oyo Koffi Olomide bayamba ki na bosolo na politique et qui vraiment émission moko vraiment hein, bien et tout invité à qui à l'aise et tout voilà. Propos ya Koffi Olomide oya lobi soit dit à lobi que les lots qui a Koffi moi si o bakoya ko présenter mes condoléances et que la sindu les cœurs na bananaye. Alors je vais faire l'analyse sur ça. Non ça l'analyse sur ça. Mais bandiko boyebi déjà ngane na ça analyse nanga. Il y a liboso na mona na place oyo batu bako trouver ngo drôle te ou encore bako trouver ngo mabete. Po na ngana na trouver ngo mabete. Nako s'expliquer. Koffi alobaki kakate ya kolobaki non si aujourd'hui à Koffi moi si o bakoya ko présenter mes condoléances ko zala Cindy Leker na bananae. Alobaki ba biloko moko mi balé mi satu. Oyo toko essayer ko partager na bino ensemble ya kolobaki non ako divorcer ka lisusuté reste ya vie nae a osala ngona Cindy. Reste ya vie nae a osala ngona Cindy. Il est plus à l'aise na Cindy. Bandeko je crois parce que kaka YouTube ango ndenge a koshona kinga ba vidéo belé na longolaki na sala analyse moko je crois si c'est pas l'année passée tango ezo yinda sur les réseaux sociaux lorsque vraiment Koffi Olomide a médiatiser qui encore a bimisa qui a la qui ça vraiment bolingo na na ya envers Cindy na public vraiment boye. Et ça la polémique mo analyse et mata et kita o et ça la que non didistona bima aya banda koloba di n'importe quoi. Na sala analyse danga. Na loba bandeko Koffi Olomide nga nazana nu mwana muke na okyo lobata na primaire atane na oloba na minicho na beni na bilili nazana nu mwana muke na kati ya salon na biso ba parents ba yaya plutôt ba yaya vraiment mikolo oyo kapenza nzembo ya Koffi Olomide. Donc j'étais trop petite, il faut na lobango. Koffi Olomide, tout ça on bana mike. Et ce que otali banzembo a Koffi Olomide, ezalaka banzembo moko ya bolingo. Oyo base belé ou encore lorsque batu ba vivre kana ba copinage, au mona ka boy pa nzembo a Koffi Olomide. Donc ezalaka na ba donc le bezana ba nini moko boyo comprendre était. Donc le ba keno ata siko nde banzembo ne changer mais banzembo kala ya Koffi Olomide non.
Il n'y avait pas deux. Hein? Et na lobby, Koffi Olomide yemba ka bolingo, yemba banzembo lezaka plus ya bolingo. Et puis il est à mutu moko amona na keno za mutu bolingo mais abandaki ko vivre bolingo yango te. Bande ko nazwa ba appel ya bato ebele ya koloba mama BBC olobi eloko moko ya solo. Koffi eza ba relation mususu au mona boye ya ba copinage boye bato bakabwani mais à partir ba nzembo ya Koffi Olomide bato bazongali. Au moins, oza na problème peut-être na copain na yo bien na copine na yo. Asali yo moi poème moko bien komeli yo lettre na ba temps wana ba phone ezalaka vraiment te lokwa lelo ba Android. Au moins na komeli yo lettre boye alobi je te dédie la chanson de. Au moins na pesi a dédié nzembo moko kwa Koffi Olomide. Yo po courir mbango ke koyoka nzembo kwa Koffi Olomide lorsque koyoka ka ba parole o eza na kati kuna. Automatiquement bolingo ezongi. Donc c'est-à-dire que non na banzembo ya Koffi Olomide batu mususu nde babandaki ko enjoy yo encore batu mususu nde ba enjoy ya kango na bolingo. Mais ye moko bandaki ko enjoy yango ta bandaki ko vivre vrai amour te na vie privée na ye azaki na vrai amour te. Bandeko, je travaille sur les réseaux sociaux, il faut beaucoup comprendre nga. Na osala analyse za matière ye. Mutuna mutako ya osala lango analyse na ndenge na ye. Mais nga na osala analyse pe na ndenge nanga. Alors c'est fait-il que non Koffi atika na ye ko enjoy te malgré ba mot fort malgré ba banzembo abimisaka na ba banzembo na ayembaka wana ozolu yoka vraiment ba parole moko donc aucun ta ko résister te. Mais yé moko abandé ko vivre bolingo wana te. Je crois na sortie médiatique na o bayamba ki na bosolo ya politique alobi yango. Alobi ke non de tongo tina pokwa ndenge na ye awa na émission na yo babengi nga bébé peut-être ceux qui combien de fois. C'est déjà babengi bébé 3-4 fois déjà c'est belé. Bande ko ça dit beaucoup. Bon solo na politique pe ndenge pas za songi alobi oh siko ba côté kuna ba ndeko bengo nani. Abi côté kuna même pas na kombo ba rotanga. Et rozaka ke non okolia sikoyo na lambela yo OK wapi OK boye donc eza même pas na kombo ezala raté tout autre bande koto kene na sa analyse etea na bino basi oyo bozala na ki trop sûr. Yo moi si peut-être tu te dis peut-être yo za canon. Yo ça se pende bandeko etea. Bon moni loko Koffi asali oyo azo satana sindi. Peut-être eza na mibali ebele pe ba vivre kapé oyo Koffi abandé ko vivre. À partir à Koffi bango pe ba oza ba délivrance toza na binoir. Et dans la mibali musuta la Koffi il n'était pas heureux. Alors so biloko nyonso azo sala ba sortie médiatique na azo sala ba bolingo azo sala na sindi azo mériter yango parce que na banzembo na ye nde ba biloko wana. Donc yes siko na minute na komi ko vivre yango na réalité komi ko vivre ba bolingo wana. Tango ba ko yema kala wana abana ko vivre yango te. Lorsque mutu aye ko bimisaka ajana Koffi aye ko lobake no tamusa ko benga pe kutu ata kombo kutu pa ko benga te. Ezaka ko tuna André Soda moko boy. Bandeko na mi yango mona tango na ye ko sala analyse par rapport à lobino non na kene nango pe na conseil na biso basi na bino basi obozana ki trop sûr. Bon moni Koffi eloko asali yo peut-être il y a beaucoup de gens Koffi nini yango kaka boy nini yango kaka ngai mama BBC je vous assure nazo yebisa bino ya solo bandeko na sala na beta analyse wana nazo ba vie ebele na analyse wana parce que bato ebele balandaka nga na analyse wana et nazo ka ba appel ebele. Lelo bato Koffi yango komika lokwa mwana muke we bandeko bo comprendre. Bon moni vie à mariage place oyo etangaka na kati ya ndako ya mutu boyeba te kaka soki ozovanda na kati ya ndako ya mutu no oyeba ke no place onde ezotanga so ovanda na kati ya ndako wana te oyeba te mais ça se voyait déjà à l'œil nu. Ça se voyait à l'œil nu que non Koffi n'était pas heureux. Siko soki lelo azui bolingo wana bandeko botika ye a vivre ata pour quelque temps ya tikali ye moko lobi ke no reste à vie na nga. Botika ya récupérer ta ba retard wana.
eze loko moko ya tokoya nango na critique te, mais eze loko moko ya koloba ke non basi toteyama, surtout bino basi ya baki trop sûr, surtout bino basi na bomona ka ke non ngane naza boye naza fin mobali ya okokende place moko te. Soki botali bo excuse nga natanga ka kombo yango ya mama na biso Alia ex ya Koffi Olomide. Soki otali ye ochena Cindy Leker wana ya za pembe, Cindy Leker aza mwindu. Siko mwasi ya pembe batiki ye bake kozwa mwasi ya mwindu. Siko mwasi yango ya mwindu tango na olobeza teke no mwasi ya mwindu yango nani munoko eke kote moko te. Cindy aza vrai chéri. Comme pour dire que non, bino basi qui trop sûr, soi-disant, boza ba pembe, boza se pendenge nini wana, bosi lama. Courage au Koffi asali oyo. Ba et donc, eza délivrance aba mibali misusu e. Akoya koloba na ya okufa pamba. Non, mon a place otokoya ko condamner Koffi Olomide te. Nous les femmes, nga kutuna mi bimisa. Vous les femmes qui trop sûres, bossi lama, ça parce que et sali soni, et sali vraiment soni. Ya mobali o vandi na yo boti na ebana. A supporter ba caprice, a supporter buzoba na yo trop ti. O comment que au monde on dirait ce pene nini donc il y a dans la place au okendete. Bino basa na bokanisa ke no mobali aza na susu a place a okendete. Bo moni siko ah ete ya bino. Je crois ata ba parole ou en maloba o Koffi Olomide bimisi akoloba ke non ata kombo ngo ba benga raté bandiko na okai pasi na okai mutema pasi ezala ta peut-être ata nde mobali abenga yote mais yo mwasi tout le temps ko benga mobali chéri bébé ata zaki na bakanda na yemo boye kita et non pas yo zakaka on dirait kotakoli, on dirait kotakoli. Siko soki siko Koffi aseretu yango tolobaka biso basi ya bandaku boye bandenge yako batela papa na kati ya ndaku po abima te, mais soki azapeka mutu akobima na ye, mais soki abimi ayebi ke non aza na mère eloko Karina banaye koloba toyebi na biso yeno mibali babimaka, mais tango ozobima respect na mère a parler et Koffi pe toyebi ke non respect zalaki parce que Ali aza mutu moko asekaka te. Siko to memela ngo polémique na likamuni. Nga na omona place to mema polémique te. Eza place siko ya basi ne bateyama. Basi ya ki trop sûr. Ce qui nini susu. Nani o kutu ba remplacer ye. Ba remplacer yo. Aza kutu même pas pembe mwindu siko. Ta place mobile yake ko se retrouver na bolingo banda ko luka. Il y a des femmes pareilles au Azana Keno, Azana qui trop sur nae Keno, au Azana place à Okenete. Bokanga malo banange zanganga. Il va les belé. Baleka na situation où il y a Koffi Olomide. Ba ko zoape délivrance na sima courage à Koffi Olomide. Pardon bati. Donc Koffi alinga kende non le lona lobby peut-être Koffi a Koufi na ba souci a enjoy bolingote. Batu musu ndo ba enjoy na banzembu nae. Bandeko mobile alinga peka kozongisa lokwa bébé. C'est botali Koffi Olomide, vous allez voir que non. Donc a commis un mot batu ba comprendre nga na comprendre déjà na bi que non ba ne manquer ba biloko yo. Siko botiki a profiter. Parce qu'ils ont mérité. Mais ce qui nga ali ya na place na zana minicho maloba o mobile aloba ki wana. Eza soni na mawa. Peut-être dans mobile wa koya ko linga yo na minicho changer parce que loko les a déjà rapport moko ba pesi mokili mobimba. Si ko to condamner sini par rapport à quoi? Pour ceux qui paient Koffi Olomide, azala déjà babolingo na zwakango déjà. Je ne pense pas que non, alinga peut-être que non a officialisé Cindy Leker ndenge salango na monde entier.
o azo valoriser butu lokola moi mikolo nyonso mais o ba valoriser ba pesa ba yemba na banzebo basala tout pour elle comment qui on dirait ce qui mobile comme on dirait loko moko boyo ozo pese respecter oninité bandeko ete ya kaka ete ya ngana iko kota peza na mozindo te ya koloba keno Kofi paza mabe ngai naza pour Kofi te ou encore contre pe nani mama na biso ali ate eza question ka keno ba loba o Kofi Olomide loba ki lobi o ba page bimisi parce que le loba to ça elango ba analyse eze loko moko ya ke non basi mususu il faut bate yama basi mususu il faut basa nini bate yama olingi mobali supporter Cindy pendenge aza wana donc ye pas au retrouver bolingwango non mona place to condamné bango te pona nga na mona place to condamné bango te Kofi azo mérité ko vivre pe na kimia ko zana bolingo moko ya bien bolingo moko ya kuluna te on dirait ya kotakoli te conseil nange ke mingi na basi ki trop sûr basi qui trop sûr non ki mutu mususu Kofi obandi tangu didisto na koya ata ya lobby o papa na lobby eza ya solo oyo père na ya lobby eza ya solo soki pe papa na ya kosi ba ya ka ko démentir parce que na moni pe loko oyo Kofi Olomide ko ya okosa te po babiloko to mona ka ba video moko ba photo ya ye na Cindy totika ko mona ngote ba ne nyonso ba vana na alia comme pour dire que non azaki na espace wana donc koloba espace c'est trop dur donc azaki na accès wana te azaki na accès te ya batu ba keseni eza mobali mususu abota makaza na azalaka ne mobali moko amoureux mususu azane amoureux te mais alingi mwasi mais azana ba principe ne moko boye bon na ebite bon je peux dire que non mibali mususu bota mabaza ba romantique c'est Kofi Olomide il est trop romantique mibali mususu baza ba romantique te mais alingi ayebi ndenge ba respectera moi ça la kanyo sopona moi mais il n'est pas romantique mais si ça ja kolba ke non boye ranani ayebi pene ovanda ka na moi mais trop romantique loko ba Kofi ne to yoka banzembo na bazate bandeko il y a des gens ezana baso baza ba romantique na mibali baza ba romantique c'est-à-dire que no Kofi azana non azana kota ba romantique siko il faut vivre en haut yango bo mona bato yango Kofi akomi boye ndeni yango Kofi Cindy asali boye bandeko eloko ane bane ko manquer ye allez-y comprendre hein na kosi nanga te na lo na vérité hein la grande famille bo aimer beau partager ezaka likambo ya ke non basi bazwa ba conscience franchement ça fait mal ya omona mosi mo bovandaki na ye honora ye opesa ye ba valeur nyonso bobota na ye mais ye en retour c'était tout autre na ye kolobela Kofi te aza pe na ba défaut na ye aza pe na ba qualité na ye mais to lobela maloba o ebimi na munoko na ye eza maloba moko ya koloba keno donc azali na ba blessure intérieure il n'a plus le choix ya koloba keno bo mango moi bimisa ngo pe kaka a dévoiler mais biso msuso to timale azwaka ne bolingwa bien te na ngambo wana donc c'est-à-dire pas Cindy à se retrouver baya ko honorer moi si baloba ke non lelo soki na kufi bakoya peut-être ko présenter mes condoléances à Cindy avec et mes enfants. C'est-à-dire que non, si aujourd'hui Kofi n'est pas là, on n'est plus. Donc Ali Azad ou toi à droite et à Konyatawana. Parce que nani, c'est quoi le truc? Divorce c'est ça les mis. Dans la vie, il faut qu'on s'alara toujours
ata mabe moko eza boye ba toujours ndenge ya ko garder yango ndenge ya ko ya ko donc lo ba ndenge ya ko surmontaka. Bon, selon la politique à tout nier, c'est-à-dire que nos autres, ils ont déjà testament na yo. Évidemment, ils ont déjà payé un testament. Ils ont testament. Tout le monde a kata nani artiste na biso comédien oyo. Abima loba na ye. C'est qui Jani pe à son âme. Nga lelo so ki na kufi, mtokoza na mutu ya nani ya corps na ngeyo za la personne telle. Et tout le monde a ki yango. Parce que ma loba déjà mutu aloba ki. O kofi alobi bota ba année. Moi, j'étais trop petite. Na botami na kuta nanga kofi. Na koli kofi. Alia. Banze mo combien ba MBA. Combien de... Donc, valoriser na ba niveau mo comme qui trop sûr. Yango esa nga passe ya koloba keno. Bino ba se qui trop sûr. Botika. Beaucoup ça bobanda ina mobali bien bo planter bien et comme il tangwa ko récolter moko nda récolter mususu or passe na bo boleka ki na bino nyonso mibale bona nini ba comportement oyo bandeko to nga kutu na lobana nga au grand jamais kutu na ko condamner Cindy Leker parce que eza Cindy na kena ko luka Koffi Olomide c'est Koffi na kena ki vers na Cindy Leker et Cindy azaki na soumission ya ko respecter o ya kutaye. Et ben au monde na to ba no monde ngo nyonso po Koffi a donc a bimisa penza Cindy penza to kuye ba malgré ça qui c'est nano ils ont qui pétant pourquoi ils ont qui tant les lots en na Cindy azobanga c'est-à-dire que non alingi ne peut vivre moko ya liberté à la l'aise. Ba mama au monde na kati ya libala ata problème ce que za ndenge nini ngana lobaka nango na sa moi oyo ata situation za ndenge nini solution zo makakaka il suffit kaka ya kofongola mutema et ya kokitisa mutema po okoyana kokufa na mutema na zo kangaka oyo kozwa ba maladie mususu pa okufi na okufa na mutu ngo patikali abali isusu dis-moi awa ete ya basi kaka ya ki trop sûr. Ete anini nani ete ya basi ya ki trop sûr. Baki ozelo remplaçante ya teinture moko boye teinture moko oh peut-être batu akena teinture a mwindu batu kutu ba koma osala ke no aza mwindu apakoli produit te akoma pembe po éclat wana ba mona e ba pointer mais ba tiki moi c'est éclat moko boye moi si peza ya soki ya pembe soki ya kafu bobenga ni kafuzo soki nini yangwana. Moi c'est un mwindu ya bien aboya na e produit Cindy pendenge azana to donc vrai chéri to ke pa ito zonga Cindy vrai chéri to chama ina munoko te ngana ndimaka nanga bandeko nanga ndimaka nanga muninga nanga mwasi aza mulai aza na taille na ya bien aza na elongi na ya bien donc très bien présentable aza pena aza ne donc otaboye non aza ka mwasi ke non il faut zakala moba donc à remplir kaka to lo babongo. C'est-à-dire que non ce qui testament c'est ça les minango. On confie le bien publiquement. Monde entier toyoki. Il y a aujourd'hui o ya kovana na muto ibemene moi si o ba ko ya ko présenter ba mes condoléances c'est Cindy Leker mama si. Mama si na bango mama si o bongo. Mama si o bongo. Yesu Kristo le monde tote yama basi ki trop sir bozali awa bolembese basi ki trop sir bolembese pembe peza garantie te o batiki ya pembe bakiozo ya mwindu nalobi nanga kaka bandeko nyonso ezaka leçon boteyama basi boteyama mobali pe soki alingi yo
Oh, mi quitte ça tout le temps, zo mi quitte ça tout le temps, zo mi quitte ça tout le temps. Comment on peut y mater? Comment on peut y mater? Tant qu'on changer face, au bengue sikonde ndoki. Tu vas oublier, nyonso banda ko sala nde sali ke no asa azo ba décision azui wana. Ngana sa na analyse na kena ngana ngona cadre oyo na olobela ya koloba ke no basi ya ki trop sûr, basi ceux qui ya nini na bolembese. Bolembese. C'est-à-dire au testament déjà bima dango ivanda nango déjà wana nani mama si. Donc mobile a vendu na mwasi moko à découvrir ya koloba. Ye moko tout c'était quand? Les gens na concert moko boye na habité Koffi Olomide ya pesi Cindy Leker ceux qui flaire et le moi bongo aloba ki na habité ces na émission ceux qui wapi aloba ke le moi aloba ke non Cindy azala wapi kala o nyonso na vie na ye. C'est-à-dire que non, l'homme a se retrouvé. L'homme a se retrouvé. Ce qui peut-être nani didison akobima ngana olobaki akobima ya ko répondre. Non moni aza fait aza zoba. A bololé parce que c'est sa maman qui a ba étalé ye. Alors qui ko répondre en côté. Asi lama. Pour ceux qui paient maman nazaki mutu moko boya pesa ke bolingo pesa ke a considérer ka le quoi nani Cindy a considérer ka e ata mabe moko linge ozala Koffi linga ka senga ba pardon parce que ba pardon pe leke belé ba pardon et moko pe azoka bolingo a retour te asa ni tika pe na kende cette fois-ci na ki bande ko ngana yebi ezana ndeko moko a mwasi kaka na ville na biso awa. Cette dame, azaki na mwasi na mobali na bazana bana soki 3, je crois 3 ou 4. Bandeko mwana mwasi wana oko supporter yete. Insolente moko, pas comme possible. Tina ba camarade da mobali na ye. Je vous dis, tina ba ninga ne abasi trop donc insolente oyo kakabalwaka insolente. Mobile aye ko lemba ke ko zwa mwasi ya mibale. Mwasi ya mibale même pas mwasi copine. Donc mwasi yango aye ko yeba pe na copine na mobile. Mobile ki abali pe nani mwasi wana community deuxième bureau. Ya tala temps mwasi aye siko ko zongisa mayele. Trop tard aye ko sa siko ki mutu aye ko sa la mutu ya koloba ke non mwasi anda kwa libala mwasi boye déjà trop tard mobile sabimaki abali pe oya zaki copine komi deuxième bureau, c'est-à-dire que non na minute il y a sa première homme so ya deuxième pe aza bango nyonso ba komi ba partager bango ba kabola bango ba jour bo comprendre bandeko lelo akoma une bonne femme. Oh balobaka mwasi donc une bonne femme na kati ya foyer mais aza déjà na mbanda po mbanda na déjà abota déjà aza pe na bana donc aye kozongisa sans akibo moto c'est lorsque le monsieur asakei abali pe abali bandeko lelo babiso nyonso toleka na nzela mwana mwasi na keno boye pa insolence na ye wana pa mami kyo boye donc o regretter akoma ikutu tocha epe kana ville o wana boye o wana ben lelo atokutani na ye une bonne femme a solo na yo bien aseki na yo akomi gentil akomi ko respecter mobali na ye akomi je vous dis donc mobali déjà il est déjà parti à sa bali nde ya ko changer. Ndi ba makambo yango na ebité ceux qui bozo comprendre on a loba. Siko lelo bandeko na oyebisa bino akoma na ba jour na ye ba katela ye o pemba na ne pe ba katela donc et comment bongo horaire et vanda pe se respecta. Ni ne sala ki bongo comportement na ye. Moment oyo bazweli mbanda nde sans akibo moto ezongi déjà trop tard la personne est déjà partie à sa zoki mbanda à sa zoki mosi mususu yango moninga na lobaki na tango ba parole Koffi Olomide lobi ke non mwasi oyo
bokoya ko présenter ba condoléances ceux qui les l'ont nazate et aux assigné avec mes enfants. Et reste à vie nanga dans ça là on a Cindy Leker. Et nazali sous wana te po na divorce, c'est-à-dire que non avec Cindy a moni que non, il y a kangi déjà et sili. Tout ça na bandeko, il faut que tout ça ka analyse un monto et petolobi kaka. Ezate ke boyo ki kuna te matake kitaki boyo ki kuna te bakufi BBL te. Les locaux oyo kofi abimisi na munoko na ye. Ba page bazui bache. Il y a d'autres personnes ba oya osela lango analyse. Zat ba tumusu ba oya ba ko se moquer nango. Mais ceux to bito ke ne kaka na droit chemin na droit chemin. Il faut neto ke ne nango na conseil, ya basu ya ba ki trop sûr. Parce que ça fait mal. Ça fait mal bande quoi t'as trop ça l'analyse, ça fait mal ya komona ke non. Lelo peut-être kofi azate, mais Ali azawana te. Oh peut-être il fallait ne azala, elle n'est pas là. Azaki azawana te pona nini? Pona yé moko bizaleli. Pona yé moko bizaleli. Kofi patiene mai na munoko te. Il est libre. Boke okanga epona iloko alobi o eza ya solo eza aza libre ya koloba. Naoka qui passe tant qu'une femme hein. Nga naoka qui passe tant qu'une femme. Il y a lorsque azol alobi est-ce que yebi depuis ton oti héros avant na ya awa tipo quoi awa yebi babingi nga bébé combien de fois. Mais ça na batumsu ba ya osala ngo analyse ba fingi kofi yo linga babengo bébé non. Kobenga mutu bébé, kobenga mobile no bébé. Eza signe ya bolingo, eza nini. Donc, temps normal. Par contre, bon compatir à tana kofi ou ba, tala héros yo na ajo yo, na eko retrouver siko yo bolingo. Ça fait mal. Ba benginga bébé combien de fois? Question est bête, bazongi c'est les nani question. Et bon au kala babano bengo nan, ba benga quand même pas ta combo. Na place ya kibo mwasinga na okaki soni nango. Et ça inga passe mobile lo ba ata combo abenga raté. Okoli ya biloko yango ya kaka biloko yango. Donc kotakoli. Tu vois loko ni to ya ko condamner nani Koffi Olomide. Et loko ni to ya ko loba ke no Koffi alobi mabe te. Par contre, que nous avons des matière, mais que nous avons une analyse. Il y a que nous avons sa conseil. Nous avons ce qui peut être aussi. Ali Abimaya, que nous avons bébé, chéri. C'est déjà trop tard. Koffi avait besoin de bébé, de chéri. Est-ce qu'elle faisait ça? Non. Abana osalango te. C'est grave, hein? C'est vraiment grave. Mama si, umela na ngwende. Umela na ngwende mama na ngaye. Umela. Ok nango déjà bien. Umela. Ok nango déjà bien maman. Les femmes changer. Bino batia ba ki trop sûr changer. Vous changer votre comportement. Vous changer votre comportement. Nga na yoki soni na place babiloko Koffi alobi na yoki soni na place à maman Ali na yoki soni franchement. Et voilà bande ko na komi na nga na suka analyse na nga bo aimer bo partager ba fanyo so mama si je vous aime bo partager bo aimer. On est ensemble avec vous. Ceux qui n'habitent ici mutu mo komi bali misatu libaku bo limbisa parce que musala koloba la. Alors, on a déjà pardon, mais il y a juste qu'on appelle ça conseil. On a qui trop sûr. Qui trop sûr. Non, ils allaient bien te. Ils allaient bien te. Apaisez-vous, hein. Apaisez-vous. Boutika Koffi a enjoy na mama si, et qui est bon.
Boulinga bongo te et Djabongo. Bisous, bye là-bas. Je vous aime. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.